Mbote na bandeko nyonso toza basali mpe balali ya réflexion ngalo nazo répondre motuna ndenge ezalaka kaka komi habitude. Motuna na biso eza ke mobali abali mwasi mpe baboti. Mobali aye koremarke ke mwasi aza moyibi. Bambongo nyonso oyo yabungisaka na kati ya ndako mwasi nde motu azwaka yango. Bavandi basololi me mwasi azokontinue kaka koyiba mbongo ya mobali. Komi mpe mwasi mobali na mobali na yo oye koremarke ke mobali aza moyibi. Bovandi bosololi me mobali azokontinue kaka koyiba mbongo. Okoboya libala wana ubie okoboya ye ubie okokontinue kaka na libala wana. Donc mpona ngai soki na note deja eloko ya bongo na kochange système mpona garder relation ya ngai na ye. Soki naza na mbongo na ngai na koyebisa ye te. Esika mpe na kobombela mbongo na kolinga te ye ayiba. Mais soki oza dayeke tosolola azokontinue koyiba wana nde deja ekomi fale mpe ekomi deja mabe. Parce que ndenge tolingana boye tokomaka deja eloko moko. Donc oyo yanga eza ya ye eza yanga. Mais soki ye deja komi koyiba nga aza deja moningani mabe. Po azotonga te mais azodétruire. Esika nga na okoka kobomba mwa quelque chose ye azolongola yango eza deja mabe. Okotala bongo vi na ngai ekende liboso te. Po oyo tobombaka eza deja mbongo moko tosala yango baprojet. Oyo totika libanda eza bambongo moko boyeke mpona kokatie na biloko ya kolia mwa makambo mike ndenge ezalaka. Siko oyo ngai nazobomba soki nayebi dayeke nabombi otan ke na kobakisa otan naza na posa nasala eloko moko boye. Mais ntango na okende etala esika na bomba ye mbongo eza te wana akomi motu mabe aza lisusu moningami malamu te mpona kontine kozala na ye. Ndeka balobake ndoki na moyibi baza eloko moko oyo azosunganga te. Soki tolinganaka mpona kosungana ko ye azwa koyiba oyo yanga ndeka aza fo motu pembeni na nga. Donc eza deja mabe. Donc na relation na ngai pardon na réflexion na ngai soki naza na mobali oyo aza moyibi navandi na ye nasololi na ye esika naoboma mbongo na ngai naobetele so lisolo te. Soki mpe naza na mbongo na ngai nazoyebisa ye te wana azoyiba nga mpe te tudu bene nakoki kolimbisa. Mais soki baza kaka mibali oyo bazalaka na solo ya mbongo obetela ye lisolo te komi te likaka eza na bato misusu oyo bayokaka solo ya mbongo nayebaka te soki ezalaka mpe kisi soki ezalaka nini ata oyebisaki ye te ate sika obombaki mbongo ye azalaki te mais akoyibo kaka bato abongo nde ata deja toboti bana ata kutu nalingaki yo makasi. Donc mpo na ngai tokokabwana mpo oza motu malamu te. Oza daya motu oyokaka sola mbongo ozosunganga te obanda kodétruire nga kaka eza lokwa na loni nzete na nga nazozelaki nzete wana ebota ebimisa fruit mpo nga nalia. Sikoyo yo nzete na nga ezobota ozokata yango kaka esimba te. Donc na réflexion na nga kozala pembeni ya motu oyo ayokaka sola mbongo obetele lisolo obetela ye te amona ata koyibo kaka. Donc na continue relation oyo te na préféré libala ekufa yango nde eza réflexion na nga mpe tokutani mbala.